Kitoko bo mona pena ba news ou actualité ya sika quoi. Image pe kitoko ya cameraman na biso e moraza sima le Gaulois. Générique ou boza komona et ça générique ou semaine prochaine kitoko mana fait na pour moi na toutes les chaînes il y a RDC mingi na ba chaîne il y a Kinshasa. C'est-à-dire orchestre sélection des stars na bokasi ya yemoko président Kenzo Kito a tcheba moyen na de façon que non vendredi toza na studio vendredi orchestre vozala na studio to la kona samedi ti lundi mastering ba mardi mercredi to ko banda déjà clip professionnel c'est-à-dire avec ba drone ba réalisateur professionnel ba matériel moko ya nouvelle technologie. J'espère que notre clip va être Kobima et vous allez la réussite totale. Sans plus tarder, Nakobenga, Maman Nabiso, j'espère que nous c'est avec elle ou dans une interview avec le président Kenzo Kito. Après, j'espère que nous allons aller. Il faut passer la interview na président Kenzo Kito. Qui va commencer? Voilà, tu viens déjà. Tu vas mettre ma boque Makasi. Va découvrir l'orchestre Sikedimi. C'est-à-dire après Wenge. Orchestre c'est ça la matinée. Comment va ça outil boy à cause ça le mouvement. Oh là là. Il le quoi la bateau pour ça la élégamment dans to bengisio. Moi le loba avant que na benga président 15 Okito. Voilà, moi c'est Christelle la Rose l'uranium de la presse congolaise. Uranium de la presse congolaise. Voilà, merci. Nous avons vraiment essayé de babi mona botami sika. Voilà, sélection des stars. Balobi après ba wenge bango de baye. Donc il a mis son encourager Karabango, nous avons encouragé P1 15 Okito les présidents balobi les boss des boss. Talaka, makambo ezala souté, on a mouvement mo kuti ba instrument sika na ba chasser boy. Donc mais à trop cher mon cœur c'est bien que soit disant mais on va quand même instrumenté. Voilà, donc il y a on des salinga vraiment plaisir. Il y a ko sola bon on a président 15 Okito. Après ça on a ba secret pour on a linga ba secret. Vous en avez besoin là nana besoin. Na benga 15 Okito. Bengela ngai to sola. Na ko dikela yo yé. Oya bana ko sala bien vraiment en direct du monde entier. Bonjour président. Voilà, on a préféré président Azana. Azana mon parti na gauche. Il n'a pas pour le autre mais pas lui. Kako to poso na Simbe boyo to kemba mo. Simba eh. Te non Simbe te exemple. Ngana Simba mbala batute pour na Voilà, merci madame. Alors pour na batute pe bazota les sala bien aussi ma micro mi balé pour te ka entretien na bilo pe ndenge zali. Voilà, merci très chers internautes. Bonjour. Bonsoir na Ernst Bozali beaucoup ya Hollanda à travers CNU TV mon papa Sika. Quand on est Sabino toujours pour nous CP Sabino toujours pour nous informer bino to kiti babi to na commune ni on ebiti to na ngalema pene ba dading ba ipen to na katikati wana to ekuta babi orchestre moko botami Sika sélection des stars. Voilà na moni ba star na moni ba star ngo ya kafu ba telemi ba bien ba bon tonton balati pembe babi pembe za synonyme ya motema pembe balati pembe na bokati bongo ya boss Okito 15 Okito yende muta simbi bongo orchestre to ebite soki boss 15 Okito azalaka nani Toyo Karaka 15 Okito ya mso moto to kisi la commune ngaliema to découvrir hier ce qui azana inazo pisa déjà mbote. Bonjour président 15 Okito. Bonjour maman. Bon. Bien merci. Voilà, to couture lelo sali bon mouvement nebite yepo yemara. C'est 15 Okito à Missiente. Est-ce que idée on est peut d'abord son âme venanga li Soniecha. Bah vraiment bisika zali nzamba pese mo esika wa bongisa ki malamu pona ye. Wana zaki idole nangai. Soniecho. Vesonia zaki idole nangai même aso na mikili. Nous avons vraiment tant 3-4 fois tout sola na ye. C'est Okito à s'installer déjà na Kinshasa même qui les a place moi famille mukeza lara oyebeti moi tout. Soza pour ça au pays maman qui na au makuna mais na zaki kuna na s'installer siko vraiment na Kinshasa. Donc tout au but de la boss 15 Okito hein papi nzola misola ndabiso. Donc Soniecho on t'inspira quand même. Vous y a zaki idole ngai.
inspiration. C'est la façon de soutenir la musique congolaise. Vraiment pour les lots, vraiment musique congolaise, nabiso n'engue penezala qui ne vient de la forêt lobaga. N'engue décoration zala qui les a sousté. Musique congolaise vraiment n'engue penezala qui na vacuum pour serba qui bouille sa pipa. Siriwana zaki pena soko yokindula comme musique congolaise quelque chose musique congolaise qui tient à Paris nabiso pena bana roi city ko kitsa plein. La société pour un phénomène combattant. C'est ça d'abord pour nous, c'est ça parce que la musique congolaise, tout qui vraiment, kobo ya tse, tout qui ignoré tse, pour ça, beaucoup de chapeaux, na ba vieux ba saki d'abord liboso na ba massa na biso, ezaki kaka moi ba négligent mike mais toujours senga ka bande ko nyonso ba soutenir yango. Ko ba Olanda ki bongo Sonia Chomo yango zaki pe idée ya kobimisa ba o ayo ba tout le monde ba mécène bazaki belé tout le monde mécène ki a soutenir bongo ba orchestre mususu. Pourquoi yo préférer ki ko salaka o ayo le ki nanu pour kombo pina no yebani vraiment te qu'on se le dise kombo na yebani te mais là musuko lukata na kendeta Kofi abo akaraba karangai na soutenir Kofi na soutenir Wera na soutenir JB pour kombo yebana mais yo vraiment pour na combo yebana ou pas ezalaki vraiment idée na ngai idée na ngai ezalaki nde o esalami lelo pour combo bakoyeba yo mais soki œuvre ezate c'est le côté bayeba bango ta œuvre ezate bayeba ne bato be to kotanga bakombo te te bandeko nyonso bayebi bango wana na ignorer bango te bambote sika bazali mais o ezalaki idée ya 15 okito ezalaki depuis wenge muzika 4 tout terrain et bimaka wana to ça ba petit mikie biso bana ba soda na ba camp ezo beta non bana ko envier on ti le temps coller donc bref dans ezalaki yango na biso ti le l'orchestre mo ebimate mutako saote biso zaki na to za na ba poto to za awa na kin soki le loki musicien bimi auti epa ya pa ba vie nda bimi ba bimi na moto ba vie wana. Ça veut dire que dès 15 okita lobaki vouloir ou pas il faut et obeta sélection des stars oui il faut zali single to préparer il faut pour la expliquer il faut pour thème et là on a ce titre na signification donc to ko ba signification il faut pour la ni yemo ko nzamba lobaka sala salon pour ça mitema bato yemo grand prêtre nzamba lobaka sala salon pour ça mitema bato bandeko bakenda ka église so ba fongoli ba bible ba place wana ba yebi na kenda ka pe mais na kenda ka mona ngonga na ngai vraiment et bon sur biso tout ça il faut parce qu'il faut tout le monde asa obligé ya koyoka il faut donc au sali il faut mutunyo sa yoka oui il faut ouais eza kombo single na biso album masika ou eza mon pepa sika ba otie pa mutu mon pepa sika ba otie pa mutu mon côté o kingani ti on va dire que bon, ce n'est pas ça, les cartes dans orchestre qui gagne. C'est muto boy lobe karo boss qui to ayiba qui musicien mutu intel. C'est mais tout ça musicien mo tu aleke pas mutu. Tout ça pas musicien mo uti aleke pas mutu. Pe na so ra musicien mutu te. Ba ya ka wa parce que ba yo ki bande wa petit bazo kinde poto bazoya. OK poto. Na ko inviter yo na njili. Oh là là. Na ko inviter yo na njili bano ba OK poto. OK ça ni na poto pour concert na poto za la oui, la presse, ça va être ce mouton, le bandon la presse, Olimbisana la question Moussapi parce que il faut pas qu'il y ait des poteaux. Si Moussapi les a il ayo potenda kuna moba o na pesa ka exemple ngana bomba na ngati fali pupa mtonga beti kuna mundele mais concert c'était annulé na banda kuna biso to saba politicien te to yembela pe mutu te o eza sélection des stars mu pe pasika na biso depuis wenge musique e bima orchestre e bima te c'est dire que bana poto ba soutenir orchestre ba yemba bona motema au fond mais za bangonde ba sali ba démarche bangonde ba futi ba salle bangonde ba futi ba contrat bangonde ba tindi ba invitation na bina ko inviter presse nyonso na njili turo to solo na bino na njili
to so on a bino na njila po ba sur avion ba ke 2 semaines ba ye compter nombre na ba faut pas que 16 oyo kima pamba boso kito makambo ozolukela bato est-ce que comme ça on na suka même 16 personnes à poto ba fan prodige bazalaka so ok na yo to pesi yo chance okoko mapelo bi mutambo na sima 15 okito pour les 40 la 15 okito mapambo lika na ngati to ko kumba pe yo po komi kuno kimo tiki cameraman na micro okomo sala makamu susu po to mona ba journaliste msuba fe na biso lo mabora ba mikili lelo basakuna ezaka vi na bango ba osala za mabete. Mais tous bunda parce que 5 mois quelque part après si bas à la main aux non sur 16 personnes mais tous bunda ceux qui aux à la bon moi invitation goya voilà boss 15 okito tokozo tamingi te menga na zala mom ki mo songi na ninga bete na mo batanti mo mibale ba kuna batanti na mibale wana ba uti wapi yo mta problème na yeba ngo pa mopao yo idole Sonia Chomo siko Sonia Chomo ndire na mopao bazaki na mo ba neti ka siko yo soso batanti na mibale wana ba esupimi totanga bakomba batuteko ndeko nanga mwasi ni za mutu batu est-ce que ne ofi des wana so yo mutu moko asalaka na onatra ayo ça demande na ofida il faut batu baza pembeni ba ndo tune yo sa ni na ofida ka mutu na ndenga mabete na ebite tena tuni s'il vous plaît te nanga na tuni pe ote mama nanga nengo ofida eza wana mutu mo asaki na onatra bo révoquer qui est to elobi ke ça demande na ofida te ko licencier te comprendre ka donc boss à répondre na kimokolo merci vraiment to komi ko kende malembe na suka weza sélection des stars bana obo babota misika en tout cas bo pesa bango chance ta biso sel nous civi to longo musika ba pastor zala to eti na ngaliema pemene ba monga fula ba ding to ko découvrir bango donc bino pe bo pesa bango chance et osa bango ka bien merci moi to présenter ba mission ça doit présenter ba mission c'est tout bon bango bazaki na 2 ans ko bana tina TVT baki na 2 informations to sali 2 ans ko bomba na ka 2 ans bana tina TVT bo mona bango na TV bon mona bango na TV kala mingi tipo il faut so bima semaine prochaine fin semaine prochaine générique il faut ça déjà na ba TV na bino générique déjà bala na studio to aussi li sana mikolo otanga dans 3 jours aussi 6 studios semaine prochaine to sali clip je crois manager principal na biso Charlie Barak. Pourquoi Charlie Barak? Si on a question amagai moi aloba pe minute ezati na moni ya Charlie Balaka na sepeli mais est-ce que présence ya Charlie Balaka awa isa pona nini poto yebi ba côté kuna kota zala il faut Hugues de la Forêt donc to moni lisusu awa pembeni ya boss 15 okito oyebi ke soki na ba hôpital so benga Yesu même na ba kasho keka siko Yesu pour ya no biki sabatu nyos mais Charlie est-ce que au bout le loge Charlie a taba coup de pouce na orchestre belté na Congo ne biso peto bengi est-ce que ça mabe biso to belé peut soutenir mon pas na maele nae pas mo continuer na Koffi Olomide abenga Charlie Baraka chae poa biso zaki na ba poto to utiliser comme maele nae il fait na de la Forêt abenga Charlie Baraka chae poa Adolphe Dominguez abenga Charlie Baraka chae poa to utiliser comme maele nae na suka nango pe décevoir été pour biso to yeba mission na biso Congo omoni Charlie Baraka tokutana ene na mutuka moko na mema na mema na car na ngandi marate na telemisi mutuka na si Charlie kota na mutuka na benga na kombo na oyebinga ndenge nini na gena tiketi liboso bureau na ngai place na sala ando kende na si Charlie zo numéro na nga benganga ozala parmi batu ba otindika boatu oto olinga to bima na ngambo amai po batu bazindi wana déjà masolo de bana bazo zinda wana to tina formation 2 ans donc il faut to bima sengi siko photo bima to yeba ke Teresa ndenge nini bata force terrestre les forces terrestres au ça m'a séquité les forces terrestres Charlie Nénin il faut ça l'éclairer tingana zaki déjà na ngambo na ya batu azozinda na mai wana est-ce que to okatisa babwaki biso sans sauvetage makasi na nange sans sauvetage mais bobimika na bino makasi na nange ngambo wana kande opesa voilà merci tous on a nous éléments oyo il y a babi sélection des stars bon on se retrouver juste après merci.
Voilà, merci à Golo Maëla pour Nabilili, merci à toi Papine Zola, mes propriété privée, merci à toi, merci à Jennifer Ikasi, ma copine, moi ça Pembe, hein, maman à Janelle, Janastar, merci Nayo, merci à maman Espem Bombo, merci à maman Aimé Voka, Chimène Kiala, Jidis Ngoy, moi ça Pembe, vraiment beaucoup de bongo générique, babi générique aux Bima, Kalamingite, malé mes candidats, c'est tout comme coquet dans ce émission, mais avant to chité na question moko fona tuna président to lanzi bandeko babini awa bakati loketo siko oyo bini na ote nango siko leader nanga te ma leader yo yembaka na ote nani siko leader ezanzambe leader ezanzambe boye ba makambo na biso toti formation à 2 ans to pesa ba pété mais et ça déjà na OG sina signaki eto ko bamba boyo talana bimi capitaine na bimi major na bimi général to bona biso makambo mais leader ezanzambe mais siko président ba générique ezebe na terrain balbon pe ba boki be na terrain bo banga bino lote bino banga bino te to na combien d'église na Congo to na combien d'église na Congo bandimi bazaka te ezaka ke soki ozana nguyo mona ka makamba batu be ba kobeta lisolo moni prophète mo abimi na kwe wana soko yeka ka moni yo sélection des stars boyo kabango. Voilà, merci to commis vraiment la souka mot de la fin na ba ndeko nyuso bazolanda partout les gens parce que ah ba Holanda depuis globe terrestre ezaka na Kinshasa ba bazara bakola na ba Holanda mais monde entier tina ba Pakistan ba Holanda taka ba Pakistan ba mbora mo nete mais ba Holanda mot de la fin mot de soutien message fort na ba nyuso balinga bonne musique ba Holanda depuis monde entier. Mot de la fin zara rete bo pesa bandeko chance bautina bangwe paité bautina bangwe sika mongote bautika na mabele ya Kinshasa ya Congo na ndako babimi na bango bamsu bakata ba classe bamsu basisa ba classe bamsu be baza ba orphelin bamsu bo pesa banu pe chance nenga bana wenye musika babimaki basangani babimi toyoka bango tilelo ba pesa batufi ibele ba suivi na sima wenge ndepe bano ba robima basangani ba robima mais bo chiche bango na il faut rendez-vous au lobby rendez-vous na Njili rendez-vous ngai na yo na Njili ngana presse za rendez-vous na Njili parce que belé bazana bandaku bazali boso ba téléphone ba ondimati mais rendez-vous biso na bino na Njili ka bino bo robeta lisolo. Voilà, merci Nebi Kebozaki et belé ya Kolanda biso à travers elle nous biso CP na bilil au pesa bon merci na Golo Maëla merci à Siska Ilo la babi wa maman Lek Nebiso compagnie biso merci non merci à Christelle Boanga merci à Grosse Molure na Falod belé ah tukutanye belé ah merci à Charlie Balaka vraiment pour l'assistance non merci à Papine Zola so propriété privée merci à Jidis Ngoy Mosa Pembe kande tolobaka bano babota misika ba soutien na bino et ça la bango bien bon ça balingaka bonne musique donc pour soutenir babi musique et pour la rater pour soutenir bango et que ça ka bien kande tolobaka tukuta na prochaine numéro émission na biso d'ici là portez-vous bien bye. Seigneur, oh, yaya tunanga nini yaya? Nini yaya? Ile ko ipesinga munoko vertige misu mulunga mukusana foi yangoyo. Yaya koseka Yangoye. Koseka na poto eza médicament. Awa na kin ba négligé biso. Sebi ko subaka na koseka lata kashkush. Yaya tunanga nini yaya? Nini? Tokotanga ba communauté po ba ko yina biso. Oh Seigneur. Yaya ko vivre bana bato mbongo na ba pauvre za ndengi moko. Te. Mutambongo soki ero ya zawapi na internet, Facebook, WhatsApp, Viber, Imo, metala bata